Bonjour, bonjour, bonjour bandeko nanga, nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo recette nanga ezali kaka brocoli. Yango wana na bandi na nikolakisa bino brocoli nanga ndenge nini na kati yango. Pona batu mingi bayebaka brocoli te. Yango wana na tiki papier nango wana pona kolakisa bino brocoli. Brocoli nanga yango yo na kati yango. Na longoli nzete oyo na kubwaka yango. Après brocoli nanga na kosukola yango bien na tiango na nzungu na tokisi yango. Merci beaucoup na olakisa bino ndenge nini recette nanga ya lelo ya brocoli mélangé avec pomme de terre. Merci. Kande na expliquer bino tout de suite que maman Bijou lelo azo salela bino brocoli mélangé na pomme de terre. Maman Bijou azwaki brocoli nanga na sukola na kataki yango na sukoli yango na tiango na nzungu na tokisi yango mélangé na matungulu. Brocoli nanga yango na okita caméra bien pa bomona mélangé na matungulu. Brocoli nanga etoki. Maman Bijou atiaki ndamba huile mukie na mwa épice. Après maman Bijou ekozwa sikoyo na komi na étape ya crème fraîche. Maman Bijou na ekozwa sikoyo crème fraîche nanga na fungoli crème fraîche nanga oyo mwa ndambo mai na tie parce que brocoli nanga ikauki trop eza sec. Maman Bijou na ekozwa sikoyo crème fraîche nanga na tie na katikati ya nzungu oyo na tokisaki brocoli. Donc Maman Bijou azwi brocoli nanga na kati yango na sukoli yango bien na tokisi yango na tiango mwa ndambo ya huile na mwa ndambo kaka ya épice. Après Maman Bijou ekozwa na zwi siko tango brocoli nanga ebeli bomoni brocoli ebeli vraiment vert tango brocoli nanga ebeli na zwi siko crème fraîche na te likolo na zwi crème fraîche nanga na brocoli na mélanger. Batu mingi bataka légumes oyo attention te vraiment eza bien eza vraiment na protéine ebele donc eza vraiment conseillé to mesana na légumes oyo eza vraiment babiloko na biso te babiloko ba mindele mais eza vraiment na protéine eza o badoche babengaka eza vraiment na eza gezunt. Soki mutu azolia brocoli mikolo nyonso vraiment eza malamu mingi pona santé. Nazwi brocoli nanga na mélanger yango na crème fraîche. Après nzungu nanga oyo bozomona nazwaki pomme de terre nanga na sukoli pomme de terre nanga malamu na longoli pomme de terre nanga poso na kati yango na tiango na nzungu na tokisi yango na teka mungwa ya pamba pomme de terre. Maman Bijou aza trop penza mwa biloko ba mindele parce que yango nde na ndako eliamaka par rapport na sala ba makayabu na sala ba Thomson vraiment ekoliama te. C'est ça. Na biloko wana mingi tosala yango soki tozoyamba bapaya nde tolambi ba biloko wana. Maman Bijou nazwi pomme de terre nanga na tiango na sani nanga ya four. Pomme de terre nanga yango yo. Donc recette ya lelo vraiment eza makasi te eza kaka pomme de terre batokisa mélanger na brocoli. Après na kotia yango na four. Recette ya lelo yango yo comme okosala yango na musuni moko pembeni nga na poni na salela bana lelo steak. Na ozo steak nanga na kalingi yango malamu na tiango accompagné na pomme de terre oyo nazolamba. Kokosala mapapu, kokosala spireng comme tu veux. On a vu brocoli nanga plutôt na tiango likolo ya pomme de terre nanga. En tout cas Maman Wivine merci obenga kinga Maman Wivine na biso la Zindorf obengi ngo lobi Maman Bijou vraiment lasagne wana esungi parce que tolamukaka na tongo la muki obandi kobeta miso fongoli congélateur ozoyeba eloko nini okoki kosala pona bana balia te. Maman Wivine na Zindorf en tout cas merci beaucoup Fatou Boka na Colonne
Bah merci mingi na de bozolanda ba recette nanga. Vraiment on est ensemble. Ma copine Meje yo poti kakanga te pona oloba ke oui maman Bijou nga na tala ko na TV. En tout cas, c'est ça ma copine Meje maman na Kevin quoi. Fille na Belgique, on est vraiment ensemble. Maman le ki nanga mado spaghetti au umeli na Congo ça le zonga. C'est ça. Siko na sali na zui pomme de terre nanga na tokisi na petit brocoli nanga likolo. Pomme de terre nanga ezali kaka na sukoli pomme de terre katie na tokisi ye na maya pamba na tika ya mungwa. Na zui brocoli nanga plutôt na zui brocoli na sukoli ye bien na kati ye na tokisi ye na tie matungulu na tie mwa mafuta muke na tie mwa mafuta muke na tie mwa épice likolo ya brocoli nanga po esalaka a goût. Après na zui pomme de terre nanga na tie na sani ye yo na tie brocoli nanga likolo. Après na zozwa sikoyo fromage rapin ya ngwana siko na zo landisa likolo. Donc c'est ça. Recette à maman Bijou lelo yango yo. Eza vraiment facile. Brocoli mélangé na pomme de terre. Na olakisa bino tina ndenge ekobela. Vraiment nazo pesa lisusu mbote na ndeko nanga ya mobali papa Vital Kayama. Papa Vital aza professeur ya informatique. Donc apesa apenza informatique, chose a besoin informatique. Luka papa na biso Vital, en tout cas okozwa cours malamu. Vraiment on est ensemble, nazo sepia na ba soutien na yo. Toujours za na pona loba maman Bijou vidéo salaki na sepeli, maman Bijou comme ça en tout cas papa Vital ou mela na yo papa. Na pesi lisusu mbote makasi na bandeko na ngana vidéo esilité ya Derrick on est ensemble. C'est ça, biloko nanga recette nanga lelo yango yo. Pomme de terre nanga mélangé na brocoli. Na tie crème fraîche na kati ya brocoli nanga. Na tie fromage râpé likolo. Na lingi kona koti sango na four. Après botala na obimisa na lakisa bino ndenge nini biloko nanga ekobela. Wikande na lobaki soye biloko nanga beli na zonga pona lakisa bino ndenge brocoli nanga na pomme de terre et beli. Maman Bijou alingi bino mingi. En tout cas, maman Bijou azolo baka kebo s'abonner na chaîne nanga massivement. Bidor TV masolo ya sika to beta masolo to lambaka to laksa ba information to sala ba publicité to sala nyonso. Donc bo s'abonner ko s'abonner za nango difficile za ka facile. Donc s'abonner massivement na chaîne maman Bijou. Bidor TV masolo ya sika ozala jamais de si comme maman Bijou alobaka. Maman Bijou a bino toujours bon message et puis aussi bon message na bino. Donc c'est ça. Ba boire ka libanga mbumu eteli donc mbumu ya mobesu ko boire ka libanga likona ngezate donc biso toza ngala la patronne la femme du patron ou amona na raté invisible. Donc c'est ça. Bilo na nga yango yo Maman Bijou kandinga lobaki no lakisa bino bilo na nga ndenge tina ndenge kosuka. C'est ça. Brocoli ya Maman Bijou yango yo. Brocoli na nga ebeli bozomo ndenge nini ezokatana. Donc c'est ça. Brocoli mélangé na pomme de terre. Oh suka na goût. Accompagnons na musuli pembeni. Batie moi pilipili. Waouh suka. Donc Maman Bijou asili kolamba. Bilo na nga yango yo. Nsimba penza caméra pona filmer ngo kitoko. Bomo na ndenge nini brocoli na nga ebeli. Brocoli ya Maman Bijou yango yo. Brocoli et beli. Brocoli mélangé na pomme de terre. En tout cas, bo s'abonner na chaîne nanga. Ba maman bo mikolambela bana brocoli mélangé na pomme de terre. Bo zala jamais de si bana ba kosepela. En tout cas, na pesi mbote na ba copine nanga nyonso tout biska bozali. Donc ma jolie na Belgique. Na pesi mbote lisusu na ma copine Maggie quoi. Maggie na Belgique. Na pesi mbote na ma copine Bijou la Blanche na Congo. Na pesi mbote na ma copine Mami Zaina. Tellement yoka na te omuna na apete Mami Zaina na pesi mbote siko zali. Na pesi mbote na bala bandal tout.
o ba yebi mama bijou na pesi mbote na ba camarade nga surtout totanga na bango boyebinga na pesi mbote na bana nyonso to ya Bundes epi na bana Congo na pesi mbote na ba batu nyonso to balandanga bisika surtout bozalinga na yebi nanga bino te mais bino boyebinga parce que bolandanga na lingi bino mingi. Merci na batu basabona na chaîne nanga. Merci na bana nyonso to ya Bidor TV na Congo na pesi bino mbote. En tout cas, boutique Nabiso, boutique Bijoux d'Or na Congo, na Bandal, Balari, numéro 79, arrivage à Sikikoti, au Kota, Bosom, Babilo, comme vous allez jamais dessus. Maman Bijou a le lingi, bino mingi, et puis la linga, bino ka toujours mingi, tout ça ensemble. Vous s'abonnez à la chaîne Maman Bijou, bisous.